Bandeko balandi à Vision Plus TV.com, meilleur canal permettant à Binobozwa information à temps réel en République démocratique du Congo, place Tozwami en direct à Kinshasa. Lelo Bongo Tozali jeudi le 5 avril, Natongo ya Lelo, Toza 7h du matin. Appel, bandeko mususu ba journaliste ba tokobenga qu'on informé biso sur transfert Yandeko Eliezer. Tokozwa bongo confrère moko ala musaki biso pe na tongo lelo pona ko informer biso mwana mboka Serge Kindombe tokomeko kozwaye bongo na duplex ameka koyebisa biso eloko nini eleki kuna. Bonjour mwana mboka ndeko Serge Kindombe. Bonjour ndeko Raphaël, bonjour na bandeko nyonso bazidi bakuya kolanda ngai na nzela lokaso yo pesikai. Ndeko Serge Kindombe, lelo toyoki bato koloba ba appel kolela ndeko Eliezer ba transféré na prison Makala, vrai ou faux? Eza bosolo ndeko Raphaël, merci beaucoup mokili mobimbe fwe bayango mosala contre le peuple. Bakangi moto injustement bakotinda pe na Makala injustement sans pour autant justice asala mosalo ya solo bamemie na ndenge ya katimini na ndenge ya kobatama na toyebaki ke mayele ya leta contre le peuple makanisho ya mabe bakanango mpona Kongo tole suka kaka lolendi wana basali kolebe biso yaki ya kokamwa te po toyebi metode oyo bokonzi ya Kabila efonctionnaka yango wana bino koyi bokangi moto sa mandat damene mbala moko bokangi eboke na ye tokomi kuna toke komona ti procureur général na bamarche oyo omonaki totaki bisinga alobi ke justice akosa mosa malamu etala conséquence ya mosala oyo justice asali ya kobimisa moto na 5h du matin na ndenge ya kobatama po babwaka kuna na prison centrale bakokisa volonté yango ekasa njo ayebisaki bakongola alobi ke ye ali na justice ya Congo na maboko ya ye na poso ya ye na libengo ya ye soki afini akotisi loboko na libenga na ye na poso ya ye justice ekofonctionne selon ye yango ekomeli ndeko Eliezer. Est-ce que tu koloba lelo ndeko Eliezer il y a des irrégularités par rapport à dossier nae to ya procédure o bazali komemaye nango ndeko yeba yango ke procédure bakangeli mwana mboka ndeko Eliezer ali procédure moko normalité yali violation ya loi mais le quoi Congo yali capitale mondiale ya violation ya droit de l'homme tokoyi kokamba te po toyebi te awa na Congo efonctionna na modèle wana makambo wana bokonzi ya Kabila epo jamais kolikia nango procédure bakangeli ndeko Eliezer mokili mobimba ekondane yango mais volonté ya l'état contre le peuple aleki na nzela yango ekasani po oyebi yango nazoyebisa yo pour le moment ndeko Mukebai azali na oyo tobengi encadre na batami pour l'état contre le peuple mototo akoki kotombola monoko po aloba bolamu mpona bacongolais bwa ya petit peuple oyo baza victime ya bilan ya Kabila l'état contre le peuple alobi akokanga moto wana nyonso tu monoko mais biso tolobi doit déterminer tokosede te na intimidation ya bokonzi ya Kabila jusqu'au bout oyo tokozwa libération ya ndeko Eliezer et puis libération ya Congo na bokipo bafandeli biso wana makasi. Alors, autre chose à présent, Koloba, déjà sur l'arrestation, tout transfert na prison Makala à 5h du matin. Est-ce que procédure et audition aux qui 3 jours? El bimisi nini na kati na yango? Bango moko déjà na procédure ya audition na 3 jours bakende déjà na violation ya loi. Omoni mboka mobima ndenge tambola. Tango tokoyebisa bango balekisi tire tigana sima bango bakoma liboso bandimaka tozomwa bokoto akoya kuna inakosa koya alobi te Congo respectaka droit de l'homme ema kota déjà na kuita safari tala fonctionnement ya mboka mobima ndenge bafonctionnaka procédure bakangi ndeko Eliezer 3 jours entre temps kuna esiko batiaki kuna na presse ya justice na grande détente normalement ekwata obe 48 heures soki aki décision bakoki kozwa décision banda mokolo ya mitedi ya lobi mais l'état contre le peuple mayelo ya ye ya mabe atiki tosala nyonso tokoki kosala finalité na bango bayebaki boyikasa ndiposa na ye fale bakokisa yango alobaki ke ye akolakisa Eliezer yango biso tolobi tosengi mpe na bango basala procès contre
diamant oyo etekami na bamilioni ya badolar pasi akita kotata te na gouverneur ya Sankuru akisite na kati ya dossier wana me toyebi te nini oyo ngoika sandaliki na bia mwa mobali wana dekodeze nini ya mabe elezer asali ye oyo ya monike moya kuta biso yango wana kobosana te ndeko Rafael ngoika sandi ntango muza akangaka ye moto amemela biso awa afidele amemela biso punda baso moto amemelaka biso kototangana na Jean-Marie Uniga na Sultani Makenga ni Komplina James Kabarebe lelo amemeli biso bokitani neza PPRD ntango akangaka ye ngoika sandi wana sikaka bapandisango bajournaliste bato babundelaka ye ngoika sandi na makambo ya diamo muza akangaka ye mais lelo moto wana akoti na kuita champagne masango bamelaka dans les dos des Congolais amoni règlement de compte na ya liboso epasa yango boye papa ya journaliste akanga abomisa meme yo yebi makambo elekaki na Kinshasa botie moto na esika ya pasi mais l'état contre le peuple congolais aleki na nzela ya biso babengi transport po ekende koboma bana Eliezer motuka transport etuti motuka ya bana oyo Eliezer baki na kati moto akosala bango eloko ya te badi ke transport bali na assurance couverture ya l'État bakoboma biso mpe lokwa banyama ya lipasi ndeko na ngai tolobi ke tokokontu au-delà ya nini ya oyo kao ndeko Eliezer aza nango bana na ye basali accident bana na ye basalaki accident mwana na ye moko ali na shock na loboko nde tobakabukani loboko likolo ya motuka wana transport biso tokei kuna esika transport alaki transport balibere yango yo mona moto transport moto atuti bino olie bakangana bino na transport me bakangi motuka transport atutaki balibere motuka ya transport elingi kolakisa ke oyo ekomela ndeko Eliezer non seulement biso toyebi affaire ya diama oyo tozosenga justice ya diama wana oyo bateki yango na Congo mboka efale bénéficie misolo na nzela ya diama etekami me toyebi ke mboka ekozoloko te misolo wana ekokota na mabenge ya bato me tolingi mpe tomona justice ya solosolo parceke bitumba yango tobi tokolema te tokokontinue nango kino na makala kuna ndeko Serge le cas ya accident ya bana ya ndeko Eliezer est ce que ezalaki prémédité na komona yo ozalaki sur place oyo nga namoni yango eyalaki eloko endie bato ya bokonzo bayebi yango yaki eloko bato babatami na nsima balobi po tonyonga ye po toboma ye nokinoki ndenge basalaki archibishop Kutino Fernando kuna na makala batene esika basi baniokwami moralement na kati ya motema ndenge po batonyokola suda peuple franc yango balingaki ke babanda kotraumatize bastresse deja na esiko ya ali bakoma na suka po asenga bokonza Kabila pardon akukama asa mosalo moderne 23 José Lumbala sata akukama liboso ya Kabila alobi pardon yokelanga mawa Eliezer eloko nalingaki ye mot de la fin na ye ntango tomonaki ye alobaki bitumba oyo ya kokontinue yango te na suka akolemba te jusqu'à ce que Congo ekozalaka libere yango malobo oyo ye epesaki nga makasi yango wana malgré tout oyo bakoki kosala me tokokontinue. Alors, au-delà, il y a arrestation. Est-ce que l'état de santé ya ndeko Eliezer ezali bien? ndeko na nga oyebi ke sante na ye nano yali malamu te parce que awa deja bokonza Kabila elalisaka biso deja likolo ya bakulu bamatiti oyo toyaka nango deja environnement Kabila boma environnement ya kobemba na basolo ya bakulu ezami lokolo ya bokonza Kabila ntango bakangi ye kuna sante yaki malamu te bande kosala bafievre esome ezoderange ye parce que oyebi awa kaso ya Kabila bile ya maloba yaka te condition ya malamu ya kolala yaka te est ce que moto akoki kozala bonne santé santé na ye ya malamu te me tozolikiaka nzambe oyo oyo asala oyo apesa monganga mayele ye nde moto abikisaka don elikiaka Eliezer santé kozala malamu moral na ye eza likolo place oyo akeye esika ya pasi na ya mawa me nzambe te asunga ya batela malamu elelo azali na prison Makala de toyoki nde oconfirme biso aujourd'hui à 5h du matin va transférer na prison centrale ya Makala. Quelle est ma démarche au UNPC d'abord et entreprendre Union nationale et à presse congolaise pour obtenir ne fût-ce que sa liberté ou encore une liberté provisoire? Bango baza na eloko basali te bato bazosala nyonso eyali bandeko tobengi bajournaliste engagé bandeko bana susi ya Congo bato balingi libération ya mboko na maboko ya bapaya bao bayaki na mboko na mabota bakula lelo bakoma bamultimillionnaire bango bato bali na susi wana ya koluka kolibere kobunda
kosala befort yo omoni bango président na Kinshasa ali te anaye na Lubumbashi ali na mapepo wana bamiso ya ye ata koloba ye mo na part ya mesesa Marie Kasamba te koloba te yango omoni biso tokoki kokote na bango te lokwa bamemi likambo liboso ya basusu esiko ali na makala biso tozokota soso tobengi recours omsa bato yango ekasani na gouverneur ya Sango biso efo kosamba na bango po toyeba yama wana efo bakongole babenefise na yango kokonza kabila ebomi biso nzala banzele yaka te misolo wana ekokai kosunga peuple zela babongisa lingo ate akobongisa nani ayibi misolo ati yango etekami na poto bamillione de dollars motuno ya biso yango wana ndeko na ngai lisusu tokosenga basala na domaine wana epuis befort yali bacontact yali oyo tozobunda eza na libanda pression yali ya makasi na biso moko mpe lelo soki lelo teta mosusu lobi okoka so conférence de presse mosusu ekosalema a propos ya procédure ya makambo ndenge nini ezotambola concernant dossier ya ndeko na biso oyo bokonza kabila etie na makala na makasi na mpona volonté ya bango nyonso efo kosala nini balingi teke démocratie ala na moko na liberté ya presse ube ya opinion donc balingi mpe etouve liberté ya bapandisango soko makambo solo bango efo bakanga mono. Alors, tokomi na suka entretien na biso mwana mboka Serge Kindombe eloko ya suka ya kotuna yo na ngonga oyo ezali selon comment na yo moko personnellement en tant que journaliste comment na ndenge bakangi akoki kosala pe combien de temps ndeko ya nini likambo ya tante eloko ya liboso oyo bosani kotuna nga na modela mpe na kasuka na koloba okei déjà mikolo ebele hein toyebi modèle oyo l'état contre le peuple congolais bafonctionnaka mais eloko ya liboso na koyebisa bapandisango mokili mobimbe yeba bato ya bokonzo batie makambo ya lokuta kuna na réseau sociaux makambo bozoyoka ke ote eliezer abandaki kosala moetatransantal ya makambo ya lokuta bolanda makambo wana te yali makambo ya lokuta son wana babimisi montage sur montage mongongo ya ndeko eliezer akalolenge wana te bazoba moto azosenga mboko yali bokunto moto mote yango po baluka basali badiabolize na opinion me lokuta na bango tozosenga bango justice yali ekosala mosala nango tokoyeba makambo balobi mpona ndeko eliezer soki eza solo to ya lokuta tokotala bango ntina suka ndenge nini justice yango ekosala mosala ya bango. D'accord. Merci mwana mboka Serge Kindombe. Merci beaucoup Raphaël, merci na bato nyonso balani. D'accord. Alors, Tokomi Bongo Nasuka et entretien Oyo, c'était vraiment important pour moi, Namboka Serge, n'arrêter d'appeler Batomiso Souazali Kobenga et je me suis dit que Ezaka Ekozala important, il y a qu'à éclairer l'opinion publique. Alors, Tokomi Nasuka entretien Nabiso, merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, portez-vous bien et surtout, Botikala toujours, bon s'abonner massivement à Vision Plus TV, la meilleure chaîne qui vous permet au moins d'avoir l'actualité à temps réel en République démocratique du Congo et surtout la dernière actualité qui vient de sortir de la source vraie. Alors, Tokutani Bongo prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.